Ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Moi, ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Saga Junior. Yo lélé oh, ma vie a changé oh. Yo lélé, aujourd'hui j'ai triomphé oh. Yo lélé oh, ma vie a changé oh. Yo lélé, aujourd'hui j'ai triomphé oh. Autre Mathieu Vignon. Refusé une ampoule. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je vis parmi les étoiles. Toujours chez les grands, jamais. Jésus! Ah, mon Dieu! Tiens! Ah, mon Dieu! Tiens! Mon Dieu! Mutakufa nzambe na ngai. Mutakufa boya boya. Boya mutakufa. Nzambe na ngai mutakufa. Mutakufa boya boya. Nzambe. Nausika. Bino. Po. Wamike. Peboko kelokote. Mwana Nangai Jier. Merci. Nazanone pese. Namosala malamu. Oyo bino bana Nangai. Ozamusala Nangai. Bozana se ya bénédiction Nangai fidèle. Bobangate. Pe mutu abangisa bino te likolo pese na mabele eza na contrôle na ngai fidèle naza déterminé ya kokomisa bino na au sommet kaka soki boyoki ngai. Merci beaucoup yebisa ngai namoni yo na présence na ngai message eza nini nazoyoka yo merci. Sacrifice au Tindagi Maï. On a de moi Balobaka Namokili mwana ya mayele azangaka te mpe alalaka nzala te. Mwana ya botosi azwaka etumbu te. Yoka petia yango na misala. Merci mwana na ngai. Pesa ngai sacrifice oyo memeli ngai. Merci mwana na ngai. Na botosi ndenge oyeli ngai mwana oyo azalaki na libumu ya mwasi na yo. Merci pour na sacrifice. Nazwi yango pendi mami.
Nzambe laisse faire. Basilakala batikala kaka kombo ya pamba. Mère, nini boy? De Paris. Oh. Noko zate. Azanda. Likambo? Naka na posa noko. Mais so likambo isanga pe yebisanga te. Likambo nina ngo yo ya papa papa. Papa zanda ku oko takana ndakuti. Oh, likambo nina ngo boy yo ya abo te ba makambo ezala kapete. Na ndaku na kokati to sola kali bana benga kali. Papa. Likambo nini? De Paris za ate papa. Mama. Likambo nini uvandi na mabele boye? Likambo nini? Noko, koko bakiti ya auto sola na. Tukungu vandi la tao? C'est l'autre noko. C'est likambo ngweza grave hein papa. To vandara to yoka. Pardon bad. Mama. Namoni yo ye awa. Na yebite likambo nini yo yeli na pema ya boye. Na yebite noko. Na yebite nga solo ni na sali. Pour ngana mekte ba paso ngana omone na libala o. Pasi ya libala. Mama. Ibela mbongo oyo boza nango. Bozolala na mbongo, zolamuka na mbongo. Boza na mituka. Ba entreprise ebele boza nango. Noko. Ya oyo zolobana te? Noko. Oyo zolobana yango te? Nana na mbongo. Mituka kolia kitoko na hospitoko. Mais nazangi kimia na ndako na ya osakana te noko. Ozangi kimia na ndenge nini? Yebisa ngai na yeba. Kamba ngweza nini? Noko. Likambo na lingana yeso sikoyo. Yango kutu na yote ko yebisa ngo noko akufaki. Omoni kutu bagdos. Kutu bagdos nenga zawana. Bagdos nenga zawana. Likambo nini? De Paris. Eloko nini misusu kwa mwana ngasi? De Paris. C'est mec. Likambo nini? Oyo likambo nini? De Paris. Eloko nini kwa semeki? De Paris. Nini? Mais l'homme du cap. Papa. De Paris. Mais de Paris ni boye. Mais l'homme ni Cameroun papa yo afandi wana te. De Paris. Oh, Zadi, likambo nini? de Paris. Mais papa yo l'homme ni Cameroun te. Papa oyo sa bangambo, papa oyo sa bangambo. Kana kelo kama tamai. Pesa ye mai. Na pesa na mai. Pesa ye mai amela. Zambe na ngai. Wewe saba ngambo na mimi ngambo te hao na ngacha ndaku na ngai hao. Likambo nini? Sene. Ya kana mai. Mela no mai. Papa oyo sa bangambo. Zambe la bongo. Oyo sa Olo. Oyo likambo nini oyo ko? C'est mec. C'est mec. Naza. Nalobi. Nana za awa. Mama papa moko sikoseza. Nalobi. Nzambi. Merci. Nalobi. Oh, nalobi. Bandolo bati. Bandolo bati. Bandolo. Ça va qui est malade. Merci. Abandaki oloba. Un kilo pesa makambu belé aye apesanga bomba koskoso na oloba te na lobi. Un kilo eza ba problème ipena pardon ya solo. Oncle!
Nalobi. Oncle yana biso sanoki. Sanoki oncle. De Paris. Mama, olobi. Oyo likambo kamwa. Kasa lo balikambo mba monde nga lobi te de Mama. Olobi. Oui, nalobi oncle. Oh, kati de Paris. Papa yona lo balikambo mba moko. Loba. Oh, de Paris. So, oh, komi ba jetoni. Oh. Oh, eza ba jet. Oh, eza ba jet de Paris. Oh, eza ba jet. Oh, ça ça papa Tony. Yo muto obi olobi ozoloba siko ekomi ni. Oh, nga makambo boye kunga linga ngo te. Ouais, comme ba jet papa. Eko ba jet. Nzambe na bomoi. Oyo likambo nini oyo? Likambo nini onga nazomona nkolo? Problème yango eza nini? Na mwasi oyo. Tanza yake hii. Edi, kote! Suka kuna yo kemba papa on fiole moi. Yo, force ça moi c'est de bande. Oye, tiens c'est. Faux pasteur mon bon. OK, bon mais libanda bino nyo somuzo so libanda. Oui mokonzi. Dimese plein d'argent. Mokonzi, ngande pene numéro 1 pour la dossier là yi. Mokonzi, imaginez-vous église to kinaka malé mpoto abattu. Mais tu peux avoir partie imbécilité a comme ko violer ma sœur. Ba ko kangi afraka de lui na sœur mon net environning. Oh abota déjà. Donc aso ça nga musala ngo ba double sacrifice. Na kina ba ngomba. Na sala boy. Aso ta ba costume zo poto ngala ta ba short. Omoni yo o kende prison. Na osa makasi ko ka prison yo. Mokonzi. Ali atali paté. Ata tibo pesa été. Mais c'est autant coquille. OK, merci mokonzi. Ouais, mais aux violeurs. Oui, mais il y a des seigneurs qui est parqué. T'es mon conti. Ils ont le couteau. La violée n'a pas été mon conti. Quand on a connu, pasteur le couteau. Alors, pourquoi tu as laissé un rôle? Oui! Pourquoi passer les bisous? Bien, qui est sérieux. Sombele la maille. Sombele pe maille bien. Et comme il y a akanyeli nganda ku violé ngai. Na bonamu na pasi. On n'a pas si papa. Bon, papa, yo dossier na yo faut qu'il y ait maman prison makala. Bino oza ba pasteur le couteau boza pour l'église na bino na komba nzambe, bon kosa ba sera batu, bon liaka ba mbongo ba bonzala ba nzoto na bango. Bino oza ba pasteur amibi, yo faut qu'il y ait prison. Pasteur le couteau. Ba pasteur amibi. Oye! Allez, bon même allez, la bonne combat mon. Nane yeba on a malamu na mtu ngani na mwasi. Nane na mwasi o gaba ka sindi na pona yo. Pona batela pona protéger. Est-ce que yoko ni bobo mengo na yekita? Yoko ni mochika pauvre na mokilio. Eh papa, au début tu continues comme biso. Tu continues comme biso. Lundi moi ça n'est pas pamba là. Hein? Tu continues comme biso. Eh, maintenant. Maintenant tu continues. So, puta biso awa. Ngana leo. Non vi matela kolo. Non vi matela kolo.
Toc toc. Ve. Sawa mutazate kaboye. Ve. 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 Ah. Tika ganda kwa mobo epolele mutu pasate. Ah. Demando! C'est quoi ça? Venez na yonini! Demando! Ah, makampena na tala pena ba film mindele ya moyo ko? Eh, ve! Nebite, n'expliquer nani nga pena erreur n'expliquer nani. Ve! Nakamwe pena. Nakamwe makamu yo sala ngoyo. Osala ngota libanda te. En plus na ndako kaka, moi sino salaka. Ne loko pena. Bima! Dieu, mais on s'en est pas bien. Fidedi moto nzambe laisser faire. Nalobaki naye nase na mabele pona kokokisa mission nangai. Fidedi moto nzambe laisser faire. Eza na moto moko te nase na mabili oyo akotelemela ngai. Fidedi moto nzambe laisser faire. Ata basangane, ata basali makita na kombo na ngai baza mike mpe bakomoka eloko. Ngai nde le guide suprême pe yaya na bango nyonso te. Yango baobanga ata babengi watangata, ata basangisi Abdul Québec to pe Rovia Fidedi Makesi bakoka te. Naza toujours yaya na bango. Bakokoka ngai te po ngai Fidedi naza na niveau na bino te. Ngai nde nzambe ya likolo mpe nzambe ya se na mabele. Ngai nde moto napesaka mpe ngai nde moto nafulaka. Omoni te ndenge bosili oyo nyonso atosa ngai Fidedi te akenda mpe histoire na ye esila. Tala ndenge basili, tala ndenge babuka. Yeba Ngai Fidedi yaya na bango nyonso. Mwana na ngai Bardos oza mwana na ngai ya botosi. Namoni yo na temple na ngai Fidedi moto nzambe laisser faire. Et en plus oza na kolenga-lenga, oza na kobanga-banga eyebisa ngai Bardos problème yango eza nini? Grand maître Fidedi. Oui Bardos. Yo monaka partout. Yo moto salinga oyo naza lelo. Nayebi. Nakozala écran te. Bardos! Reconnaissance na yo. Yango ndeza lipamboli. Ebele! Na fula bango! Na sala bango bakoma bato! Bakoma kofinga ngai.
makelele wana ya bana mike nalanda kango te po ngai Fidedi naza na niveau na bango te. Merci pour la reconnaissance mwana na ngai Bardos nazoyoka yo Grand maître Fideli. Na kati ya mboka oyo pela mokili oyo nasira kala mutu moko bemba tumibale ndeko na mobali na papa leki na ngai noko na ngai na bomaki mais leki na ngai ako soko kuta ngai na muto tindela kinga na ndako leki na yo aye kokuta yo na J3 yo osala kenini Grand maître Fideli na benga na kiye mais eloko sala ngai pasi famille on a tika na bango batika bango mibale na kati ya mokili oyo akomona ngai akoyebisa papa leki na ngai sango na ngai na mboka oyo mekozala ndenge nini réputation na ngai Bardos Grand maître Fideli oyebi ngai bien Fideli moto nzambe lembatable yaya na bango nyonso tu kaka ndenge nayebisi yo ngai Fideli yaya na bango nyonso tu oyebi bien Bardos ngai Fideli nayokelaka moto mawa te ngai Fideli nalimbisaka te pe eza na moto moko te na se na mabele akotelemela vision to pe mission na ngai aza te Bardos oza na pouvoir oyo ngai Fideli napesa yo mais grand maître est-ce qu'on a ça nini wana leki na ngai wana leki na ngai famille na ngai moko na tika nango papa leki na leki na ngai mbongo ngo oyo ona sui wana ndio pona singa ba tanga monoko depuis quand yo Bardos ozwa audace ya kofungola monoko na yo oloba liboso na ngai Fideli keba ebele baosaka kofongola monoko na bango ya solo batelemela ngai na elimina bango bamosu na tia bango na milangi na zipa bango esila pe histoire esila keba alors sikoyo kende na ndako na yo zwa bandana ya pouvoir petia elamba avandeko na yo wana apesa papa leki na yo rapport nalingi okomisa ye Kizengi est-ce que yoki ngai oui grand maître Fideli nalobi bien komisa ye Kizengi kende siko na ndako na yo zwa bandana ya pouvoir petia elamba kende avant ya loba abimisa secret komisa ye Kizengi allez kende ngai Fideli motu nzambe papa azaki na raison moi ça fait azaki na raison makamunga na moni nzambe moni nini ko papa omona ngani boma bino bokubuma omoni sikoyo viaza ndoki papa viaza ndoki papa makamunga na moni wanga na moni mwana na moni papa soka nyeba Zambe na ngai wana likambo nini oyo mahala mama yo mahala mama nzambe yo mahala mama nzambe Zambe na ngai ma elai sa wana kwa kata lai na kinga na ngai likambo nini yo masimba mali likambo nini mwana masimba Zambe na ngai olga ye na masalo mafua wana za ukata lai na kinga
Kalate tokoye babango. Amisala na bango ekobima polele. Donde dia ke boloko. Lelo awo kende boloko. Mire mi chapani binti mdaja dole lalate. Abi nanga sena na sima nayo. Ali tala ke équipement. Awo kende boloko. Lelo neza lelo. Arre passer programme macho bien. Oh, c'est un niveau. Ah, vous soupez yo. Banakala na wasera yo. Tata shinde oko dalo la te. You la tambula kina yesu makota kilo la te. Eza senema do lebeti anga. Yo repasser. D'ailleurs, kuna zo repasser macho ndi pona la tamona mi propre mbenzolo pona ke na ke samba ne bena. Selon vamos. Nene paloti kimia. Tu me sens. Mais ne bese grave kana kuna mama pose kwa yete. Alobaki ayo alandanga mena pa komite. Ino ka famille wa shida bino. Bozana même bo pona ngajo. Yo sala ka no video kenda azeli kama pasteur. Obi te gina yo glim te maketi. Merci TikTok. Na musala ozosalela ngai oya kitoko. Nayebisaki pasteur wana. Lokola ya koti na bilanga na ngai po ya bomanga JR. Nayebisaki eke na kosukisa ye. Eloko ya makasi totikali nango. Il faut récupérer esprit ya frère wana. Po o nyonso yo biso tosala kati na ye. Atikala koyeba te. Po tosukisa pasteur wana. Merci. Grand maître nanga JR. Nakosala oyo lobi. Eh! Nazo kaka sikoyo. Ngabo yo mama ni mwatenda ngokenda wapi yo tala makambo bima. Ayamba te makambo place nyonso azali ko pasteur bantumba ko vima pasteur bima. Azo setanga ba jeune tongo midi pourquoi ye kuna ke viola ba ser. Yonga kuna tingala suko jeune te ntina ngaye.
Oui. Déjà. Ouais. Boni opé. Ok, mon gars, on a été bon. Papa. Yo tuna sono na yo ganate. Yo bibiso yo maman boni kaka tellement belé. Ozo ya famille, ozo pe ya musala. Et puis eloko wana yeli awa pona mama mutuka wana mutuka moko wetikala kiwana ekomi. Oh, c'est vrai, ekomi. Ah, obiga mutuka wana kuna patisa mbele sa pesela yango déjà utu mbungu yana mobile fiston. Donc vraiment en tout cas na sepeli makasi ne mutuka na mwana ekomi. À part ça, ah papa biso doit papa ça bien. Biso de vie ça déjà à combler. J'ai tout. Yo posa na nyonso. Ah pauvreté. Mon cher, pauvreté, être pauvre, je sais pas, n'est-ce pas, et ça crime bien inango. Ngai na vie na ngai, je peux me donner à fond pendant la lukwambongo. Eh, si je suis comme ça, yo peux dire ça boy, c'est grâce à Fidèle Tonzambe, yana bango. Yem taleki bango nyonso. Kolo masolo. Obi mikolo wa bengeni bardos. Ya na bango. Do ye kuna so ni mozwa masolo. Faut Fidèle. Ato ki bomba ba mbiso nyonso moi baze bazo donki bazo ba ke Fidèle yende makambo. Moto Nzambe, Lucifer. Ya Congo. Tala. Moi le long GR sur le long Zaboé. Bata solo ba moi le ga pembe na grâce à Fidèle. Hein? Pour on a vraiment na robengeni nini. Aza solo Nzambe. Papa, Fidèle wana likolo to benga ya na bango. Moto Nzambe. Obi, ceux qui le long la zuta moi lumière. Papa, je suis éclairé hein. Ah Nzambe a Fidèle Moto Nzambe. Mon cher, ya na bango, possibilité. Ya na bango. Je vais soulever un petit point. Obi, là où il y a qui ngai mambo yo. Na se douta ki nango. Ah, il y a mon Fidèle ya monani. Mais là on s'approcher. Na moni yango bato balobaka ozo critiquer c'est la moto pour sa pembe nyongo la grandeur na ye. Azaba moto Nzambe penza. Na yebisa ki oni. Bardos. Na yebisa ki moni ba mettre Fidèle. Ils ont été bénis par la opportunité pour nous en appeler. Mato Imangombi. Et pas mettre Fidèle dit. Tout ça quand on est au Loba. N'a pas pensé à un conseil wana. Fanny Mbele. N'a pas liné à comme pasteur. Pasteur Eli. Aye bisinga lobby. N'a pas fait comme pasteur. N'a qui peut mettre Fidèle du wana. Donc kuna zalaka serré. Zala mwana boyoki. Zala mwana botosi. Au monde qui pas mettre Fidèle dit. Il y a toujours le colo. Tiens, on dit que Chada Mokaba. Asa Raming na douane hein. On dit à tout ninga yabi. Aujourd'hui éclairage sur lumière aux yeux wapi. Eh, la bombe était. Non mais photo mais kuna. Mon cher, je sais pas pourquoi. Tu vas dire que na madame Nokia Zalaka. Avec qui ngalité? Qui avait? Effectivement, madame Azata. Oh, Azate, akia. Via ma kamuna expliquer que wana mwa côté ba pasteur ndaku na ndenge bikande grand singa par rapport au sacrifice pour ya sacrifier pour na zemi. Dans la minute on va voir ça la fausse couche. Cher. On est wana za monde na biso. Ngana to bani très bien. Vraiment. Ah, c'est ça la vie hein. Ngabutu petit frère moi n'est pas parlé qui n'a aïe presque un anda chez moi je sais pas ce qu'il y a tout cas qui parce qu'il n'a pas la emporté et na J3 toi qui na salon tout ça on a salon il y a Fumolimba moko porte azo côté ça coutinga na a coutu lisusu hein. Mon frère, vous ne pouvez pas ça. La fois passée, il y a eu ça qui est ok. Louer ta chambre, mon robot, au salaire, il y a eu tika, s'il te plaît, tika. Il y a évité que, il y a eu ça qui est fidèle, il y a eu ça qui est faut ça, mon 4 en 4 ans. Donc, je dis ça qui est là, il y a une place. On est là pour que et pourtant, tout sur le nom de ça, il faut respecter. Il y a un souka, il y a un souka.
te wana bana bazangi boto siti Ah, biso tokokota na rang wana te tokosala ko maître fidèle azali kosenga yango eloko tokosala sikoyo bosuka ye ndeni na ye mon cher. Nakende mba moko pa grand maître fidèle. Eh, grand maître fidèle, pesa ngai mambo ye bira. Ndaza boy, aza kisengi mon cher. oh komi kisengi Ah, mais kisengi yaya. Eh, des fois ça dit moi pas si mais on t'a la bonne. On se la vie à pauvreté, papa. Pauvreté ça m'a bé. kisengi Kisengi na sa boy siko. fidèle pas à tikotaki tikotaki pe Tikotaki na biso mon cher. Grai Fidèle moto Nzambe Lucifer bana na ngai nazalaka pe naza na esengo tango naza komona bino bana na ngai boza komata pe kokoma bacelebre na mboka oyo eza esengo na ngai Bardos et Gier ngai Fidèle moto Nzambe yaya na bango nyonso tu napesi bino bomengo napesi bino succès pe napesi bino gloire lelo bozali compté parmi bastar pe bariche ya mboka oyo merci po butu pe na moi boza kotosa ngai pe mibeko na ngai merci merci Gier pour na sacrifice ya mwana omemelaki ngai merci Bardos na ndenge ozali toujours kosala mosala na motu natindelaki yo merci merci koyo boyoka ngai na nyonso bokomi na yango mpe oyo bozali nabakisi lisusu eloko moko Bardos yo kobanda lelo yo Bardos okobanda kobima na bato ya maboma kaka ndenge nalobi Bardos en dehors ya PD ozobanda te lisusu na bato ya maboma Gier kobanda lelo ozobanda koliaka nyei chaque 12 heures nalobi bien 12 heures yo Gier kaka ndenge nalobi yo Gier ozobakisa nyei chaque 12 heures yo Bardos nabakisi moto ya liboma et yo Gier nabakisi nyei. Pourquoi? Parce que niveau oyo tobandaki tokomi pe na niveau mosusu tokomi na deuxième niveau yango tobakisi deuxième condition kaka ndenge nalobi ngai Fidèle moto Nzambe etikali bongo kaka sikoyo pe bozosala yango kaka sikoyo. grand maître depuis condition liboso kuto sisi kuna nute mabaki susu misusu. Cher, je sais pas vraiment. Je manque de mots. On habite dans la ligne. Tout ça c'est pour l'argent. Hein? Il y a du samay. Après ça, il y a des bossos. N'a pas mon bali. Si vous avez tout le monde, n'a pas de liboma. Moi c'est liboma, mon cher. Ah, oignon c'est ça qu'on prend en bongo.
maître Fidedi azali kosala posa ya motema na yo condition opesaki ngai nalia nie mpona fungola bozwi na ngai yango naye kolia nie mpona fungola bozwi na ngai. J'ai un téléphone va bien sonner. Ah, il va t'aider. Hein? Moi, si vous à l'hôpital, il peut faire la lia. Ah! Là, que non, je suis pas là. Pas de problème.